Pourquoi tu l'as fait mal? Hello bakitani. Bande kona oloba. Ata toilette na yo ezali peto de sika mamekela mabotaki. Bandeko. Komekate, kokende kolia, kozala makanisa kolia, po sika babimisaka. Che loko ne loko, ne sika na yango. Kosenga, ndenge basongolo pakala baloba kosambela, kati na yo, loba kati na yo, yango ndeza elamba, oyo voiti. Kosongo zo kende, omoni ke, eza peto, koleka kutu ya mamekela, oli yango mbola kuna, ya lokola, po natiri ensenyaka, nzoto na mobimba. Eza mokili, reflecte, ba koko, ba zoko bolakisa biso, boyebi deja, ba msusu bayebi, mama kambo nyonso. Donc, eza lokola, ozo kende kolia, na simateri, to, na libota, bo sosola, na lobika kalingala mena muno kwa mboka. Libo soyandako, nika mbote keba ndeko. Kolia liboso yandako te, pe koloba te ke o nale nikambote te. Toilette, douche, ezesika ya kolia te, esika ya komela te. Ezesika ya kobimisa. Yango ngai ke na kena kobimisa, ndenge bomoni na video mwana po ezali bongo na mai po esengela ki bongo bakoko batalisa kinga natika hôpital na defo po bazaki na makanisi. Pona obakisa video oyo ndeko moko na kotanga kombo na ete temo ezali lisi ya bakoko aki na pusa ayeba nini oyo ya sinusite omona pasteur azol somi pastouf déjà omona pasteur azol somi pastouf déjà mon na ba réseaux sociaux omona pasteur azol somi pastouf. Déjà mon frère Sobinuga aza pasteur, aza évangéliste, aza prophète, aza subinani, aza déjà fou. Benga na kombo ya Emmanuel Farmalola. Kanisa mbako boya toko ndima bandeko video na salaki na se pona maloba oyo bakoko bachaki kati nanga ezanga ite nde nazoloba bosolo oyo eza mutu akoleka te awa. Donc lingala nanga bo sosola kayango. Po awa bosolo ezate ke na lobi bosolo awa ezate te. Awa bosolo eza mutu akoleka ndete awa na bojoba na makambo oyo ifonge azosala pe abimi na poasa oyo na sese bamsusu na nga eza bajere na ngati balobela nga botala video nazalaka o bakoko batindaka ba esika songolo pakala na bande koleka nazongisa biyano te bomona nazongisa biyano te po eza ndenge na ngati me makambo nga na lobi ye moko nkolo makambo yaya soki ya tuke afilmaka wezali tata Chilombo te ke yaki na feti na ye bat bangai bandima te mais j'ai fait fonge eza ko inspirer ngai parce que bato yo bozo mona to so lelo merci na ba cœur Gisela nanga balingi Yesu te oyo ndeko na biso yeyo ndeko kombo lesuna dans cette émission kombe kimi comme on est ce qui sandi à faire ndeko yeyo sandi à faire boko yoka e kombo pe komiso ki mpangi Kongo a changer komiso ki mpangi Kongo bozo mona e ndeko ndenga zalaki ne longi tangu abanda ko tshaba make-up
ntango azalaki na ye kosambela na ndenge ya normal. Lelo elongi ya ndeko ekomi abamba bandi koto mabe, abamba koto bandeko ndeko alongwe de boye akomi na boye. Alors que nzambe alobi na biso tobanda ndenge akomi sikoyo mpona tokóma na ndenge azalaki. Me ye awuti boye akomi boye bandeko bokolanda ye. Natangi di blabla o nanguya bakoko pe bakokolo na biso. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu as et donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Et le jeune homme ayant entendu cette parole s'en alla tout triste car il avait de grands trésors. Et Jésus dit à ses disciples, en vérité je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume de ciel. Siko ngai bozuna ngai na opesa bakoko pe zakaka ngai. Bino boke pesa bata mensonge ba passe-temps yangani nakati ngo ngo pe botanga ngo na uzanga ko yebe na monaka ko zanga ko yebe zali banda mbozongela bakoko bandeko ngo na ko kolobela leti tata mawete tata tabala po nzamba pungutulenda sala mutaka na tina po ata olati osukoli suka tango kolukoza na mama na tata akomona yo elamba na ye amona yo ndenge akela yo ndenge osokola ndenge nzete kola ka amona pe yo bongo boni bakotalisa songolo pakala yambo sukola esengelo ozana mutakala te eza nini ndeko chama to isosola yokanga ikanisa makuboya to kundima nazo panza poke yango tolobaka même lingala ezana bakodia même français ezana bakodia tokola tozwa maturité abamba bandi koto mabe abamba koto bandeko ndeko alongwe de boye akomi na boye. Alors que nzambe alobi na biso tobanda ndenge akomi sikoyo mpona tokóma na ndenge azalaki. Me ye awuti boye akomi boye bandeko bokolanda ye. Bato oyo balingi Yesu te nazo comprendre te ata soko boyi no pe Yesu okofana no pe kimia te olobi ngala il y a des athées bonsoir la reine, bonsoir Déborah KM la présence na bino mibale dans la reine des abeilles bandeko nanga. Ça c'est grave. Alors bandeko nanga vraiment sans tarder toyoka nanu nzembo na biso oyo eza nzembo moko tellement bien ezoko inspiré na ba makambo parce que ba makambo oyo bandeko nanga eza makambo molili donc il faut koyokela ngo pena nzembo ekozala ya makasi. Natangi su di blabla on nguya bakoko pe bakokololo français toufi. Ici trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et je dis, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles de sage tranquillement écoutées valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. Donc, domination internationale européenne, la signification dit Dieu, le tibakitani moko balobaka, oyo ya biso bazan en PV. Donc, ya ba yindo bazo zwa nguya na bango bazo kene na mensonge pour na ko voler bino. Pour na conseil la mensonge na kombo ya Jésus triste pour bokoko e betaka bo fungula matoya ngala loba kite to loba to lobi to kolobaka to loba ki yango tala lelo ngo ya bandeko bote na biso ezanga bino amekelamu na bandi bo malamu punga malamu makasi bindiko tupete bandeko lelo to lobelelo ko moko oyo songolo pakala toyoki mate yango soi-disant bana bakoko mutu bateya yango kasi tokolobela pe Jeff Ifonge nga na oluka best soke na ya mabiala les news de star oluki sandi affaire omona ba kote twanda oluka ba bezi na kozanga koyeba tango ngonga na biso na nikokaki te ndenge ba bisa bino ke Jésus asakanaki asalaki nyonso ye 12 ans bandaki musala pe tokolobela
oyo ezali etangisa biso na nzela ya liwa ya pasteur o bozo benga na kombo ya Emmanuel Farmalola. Kanisa mbakoboya toko ndima bandeko. Video na salaki na se po na maloba oyo bakoko bachaki kati nanga ezanga ite nde nazoloba bosolo oyo eza mutu akoleka te awa. Donc lingala nanga bososola kayango po awa bosolo eza te ke na lobi bosolo awa eza te awa bosolo eza mutu akoleka nde te awa na bojoba na makambo oyo ifonge azosala pe abimi na poasa oyo na sese bamsusu na nga eza bajere na nga te balobela nga botala video nazalaka oyo bakoko batindaka baesika songolo pakala na bande koleka nazongisa biyano te bomona nazongisa biyano te po eza ndenge na nga te me makambo nga na lobi ye moko nkolo makambo yaya soki ya chuke afilmaka wezali tata Chilombo te keyaki na feti na ye bato baningai bandima te me makambo nga na lobeli ya che ya kotuna Jagger ya komitala nani abengaki ye moko na motema ayebake tolekaka na banzela moko ya batu songola tuna bampe venir babo biso tozana ngo ke muta luki yo me o sensu muki bakoko bazuyo bachoyo boy bandeko bolanda video yo na otalisa bino po ezali kambo ya sentimate babiso ba misusu tozaba o tozali to milongola na lolenge batu bamonela biso onde ba convertira biso tozonga na bobiso ndenge tozaboy mais bazo finga bazo chola bazo lobela bazo kokomela ba message à di n'importe quoi fungola matoi kanisa nanyo azolobela yo yambo boya to kondima ozoyoka nini azandenge nini nzete na nzete bayeba rango na mbuma na yango nga na finga mutu te nga na chola ka mutu te même wei o na loba na lobi na okoba koloba na koloba kaka naza na bolingo ya ba oyo même balinga ngati mais nazala rande ki zodi sati voilà donc o nga nazoloba pe na otuta tolo yambo moto songolo pakala kokanga esengela lekanga na bolingo waneza kodi ya bakoko pe bakokololo na nga bapesa ngai nzamba pungutulenda kongo mongalinza komanza pa mungu baba bayebi ngai mwana tata goto koko pe ya tsemo o atikela ngai ikuje kubokela mutuko ikutuma sandala wiza na zwangolu bakoko batikela banzembo eso zwangolu wana na zwangolu wana na tina voilà 001 États-Unis totikango na masekite toloba makambo na masekite soki kosala base me ba oyo balobela nga pe na leka na babisika oyo batu songolo pakala balekaka na koka ko répondre pe ko luka ba base voilà nazoloba nde bosolo ezanga ite j'ai fonge nga na yebisi yo kanisa bakoboya to kondima voilà mutu nyonso bakoko batikela etan mezana ngonga oyo ezana ngonga malamu esengeli totambola malamu ozana matoi yoka bandeko na ngala oyo nazotalisa bino ezala to boy te partager video oyo nanguya bakoko pe bakokololo oyo yo ponama na libota na yo bapona yo ezali posala musala bakoko po bobiso ezonga tozala matrice tozali pe na oyo ezali matrice balusa siko na lingala tozali na oyo eza bobiso basoko kangela ngo ba video bosole panzana te soki ezali batu ya Jésus na bata Jésus bazo sala soki ba affrontement na bango bako propager bango botala ba polémique wana ba distraire bino po ezaka na komba Jésus triste mais tango mutu abosolo aye tango par exemple musulman na mata Jésus bako propager po eza bango na bango mindele bouddhiste mutu ya musulman bako propager po eza bango na bango mais tango biso moindo
aotelema po aloba bosolo ya kiboye bandeko bofungola misu bomilinga moyindo milinga moto milinga moyindo ndoyi ya moyi eza bakoko nde batalisa biso ndeko na ngai nzoto eza mabele toyeba yango na nzela bakoko na biso o pe tozoyeba eza na nzela bakoko na biso moto poza la moto eza kombo na ngai te mna tsaki yango me baye ko la exception banani yo tozali moto milinga ngo ndeko moko atindeli ngai maloba o na simba mite pona cha yango na kuka pe ko tsango patangi kombo na ete me na simba mite ndenge na tiaka ba misusu pona cha na senga ka permission ou na tali mutu atiki vos na ye sans kombo na ye na tie salonde bakoko bakambaka soki ye moko ko permettre ngata na sima video oyo pona lokumu pe ya bakoko po ata permettre te za pe ka lokumu bakoko pe ndenge bakotalise mengai na lobeli bino na luboyi nzoka nde batalisa songolo pakala bandeko bosukola ka mutakati bandeko bolata ke lamba elamba eza nini elamba eza nini ifo sosola elamba eza nini to sosola ngo awa ko sokola mutakate eza nini pona ko sosola bandeko yango to loba to ko expliquer bino même likambu ya passe ya passe temps oya ya ndeko na biso moyinda tiki nzoto lolenga ko sosola maloba ya molimo na ndenga kibaba po baba pe alobaka ndoto baba pe ibaba ye moko ayebi yango bandeko na kati ya libumu na yo ozalaki ne lamba oyebi te ke mai mama tata songolo pakala tata mwasi akomela po ekota na libumu po mwana lia na libumu esukola kaye bandeko siko elamba nini ya alataki na kati po tango bakoko na biso to botami bazwi banyolokisi biso na mafuta mbila bakosukola biso mutaka bakolakisa biso ndenge tokolela natire ezo koenseigner bakoko na biso baza bazoba ndenge baza komase biso bolumbu basukoli biso bolumbu bamase biso bolumbu après balati so bilamba na sima sele oyo ngana yebi bakoko pe bakokolo batangisa biso pona mutu soki mobali to mwasi awei balataka lingwanda mingi pa basi ya mibali bayebi yango toza na koto wana na mtena ti entre parenthèses na tina eza caleçon oyo te okanga makolo na nini tout consorti il faut sukola mutaka ba sous-vêtements to lataka ezali na ba barcode bakodia o bakotelaka na nzoto ya batu ye ntora te akolokaka batu mutaka boni yo ngai ye songolo pakala ba privé yo osukola mutaka mama sikoyo seke tango sangana na tata na mama sagana kape na caleçon basaleli biso na batu po nzambe pungutulenda sala mutaka na tina po ata olati osukoli suka tango kolukoza na mama na tata akomona yo elamba na ye amona yo ndenge akela yo ndenge osokola ndenge nzete kola ka amona pe yo bongo boni bakotalisa songolo pakala yambo sukola esengelo ozana mutakala te eza nini ndeko chama to isosola yoka ngai kanisa makuboya to kundima nazo panza poke ndeko soki bayebisi yo late elamba ezali sese elamba ezali bizaleli yango même na matango koyoka bayebisi songolo pakala ke balatisi eber bakoseli makambo moko balobeli makambo eza yete bizaleli moko ya yete balatisi ye voilà elamba yango tolobaka même lingala eza na bakodia même français eza na bakodia tokola tozwa maturité tango baloba kosukola mutaka te eza nini
lata bizaleli tango za bolumbu ya kosenga bakoko pe bakokololo na yo balatisa yo na nguya ya mpifo ya konzo batondisa yo na mpeve balongola o ezali ya yo te kati na yo yango wana nde komizipa oza komizipa bandeko ezalaki nini mukolo moko na oyoka makelele 23h chokola donc tozo ke 0h to comme pena 0h et quelque makelele na yoki na ebisi ba o tozalaka na bango na lobi bino boyoka makelele oti o tozo yoka tinga bino makelele oyo ngonga oyo 19h 20 21h 22h batu balalaka awa na mboko tozali 23h batu bauti makelele bele boy na fungo la porte bandeko ba oya tulamutsi ya zaza bakimi bolimbisi ba oyo pe batami bangunza mi ba kimi lezate batelemina banjo ganga na banjo loba ngala lobi boko kite ko sala bakinzo na liboso ya lopango nanga makamba ko pe bakokolo na biso bazoboya tozana ngonga malamu botambola malamu soki ezali kama malamu bokoki osala ngo na butu boye te kinzonzi boye bokimeli nini nzoka ta nazoloba bavoise bazoyokanga bao pe bakanisaka soki ndeni bazokanisa ba oyo pe bazala miso ya molimo bazomona bao pe bazala matoi ya molimo bazoyoka oyo mama ekelamu azoloba bandeko tango nazoloba bongo na silisi koloba na lobi oyo nyonso boya ko salawa balobi nzete ba matelaka yango bakitelaka o balona ka yango babukaka o lingi basala te ko sala pe moninga se batu balala te likolo na bino pona nika boponi awa bokende place mususu na lobaki yango na zongi na ndaku na kati na sengi na lati elamba ya nguya ya bakoko pe bakokolo nga mabela Kongo na sengi bango batondi sangai na nguya na bango na balati sange lamba na bango ya mpifo yaya tokomi 6h et quelques nzoto na tandi yango nzoka nde bandeko eko sala ba voisin na tongo mukolo bilanga ye abandi kosilika nga na yebaki te abandi kosilika ngai nzoto sikoyo etandami molimo ezotambola bisika bakoko bazotambwisa ndenge batambwisaka oyo obengaka ndoto obo obengaka komona mutasalaka role wana oyo bobenganaka nkaka ndoki nde alakisaka bandoki yango balobisaka bino eza bosolo ndoki kama mtayebaka ndoki yango jibalo bakati ndoki na bonzambe kindoki eza mpeve mondoki yango wana nde ezobatela yo pe ezozongisa malamu te oyo bazosala yo pa ya bata malamu te boyoka nanu boyoka bandeko bokokanisa boluka bozongelaka ba video po bososola po ezalaka mwa pasi maloba oyo bayoka ngote bozoka nge pa na ngai ezalaka mwa somo metika na loba po yango nde bazongiseli biso na mokili oyo po tozwa ndenge balobaka bakitana biso maturité mukolo bilanga komi kosilika simba pa moye batu bayoko neta bilanga na ngai boy nini o eza nini balingi te atete ba makelele ngape nazoka siko makelele na cc 8h et quelques boy na lamusi nzoto namona kana bima libanda voisin benginga mena yebaki te makelele wana na banda koyokeza di ya kwa ayebaki te voisin benginga boyoka bandeko mbote na biso mamekelamu mbote yaka nani pakala na komi pe tata mbote mamekelamu yebike na butu yo tango banda koganga nga na banda koyoka nyonso zoloba oyebi makambo se passé na tongo ngabi nini mukolo bilanga asiliki tala bilanga ndenge basali tala ta yo moko na temisu et pourtant on a bimaki na monaki yango mena tchaki kate po na ebita bengela kinga nini na lobi abima yo la buto banda ko ganga o monaki nini ngabi na monaki o bakoko batali sakinga
kasi bakoko baloba omona omoni ndoki belela po ndoki wana ana mpeve siko mpeve nini aye kosalela bisala sala na ye en face ya lopango o ezali ba ebele bavandaki na ba 0 wana moins pona ni basala kango na moi te nabi mukolo place asiliki banyatala ne banyati bilanga na ye ngonga wana bazalaki ndeni ngabi bazalaki mingi biso to lali kutu na tuni kutu mama na tonga azoyeba tenga mna zobetele kutu yo mto bande koloba bon azoyeba neti azoyokati po balala ba 18h 19h bandeko ndenge kala tozalaka bandeko nanga une semaine après bandeko bilanga batandunde komi na ba machichi voilà mais yo moni bilanga komi machichi mais bakoko bakangi nyonso malamu to bango banga ba ya kusala po miso monaki bandeko po misu emonaki yango zana miso sengelo mono zana matoyi esengelo yoka biso vont de biliard ya ba américain pe ba traître na obanga nini nzoto eza mabele balobi na biso bakoko ba ko sosolisa biso nini moyindo ndoi ya moi ese sengote bandeko koyeba makamba bongo na okoba koloba bakoko bakoba ososolisa biso eza kaka te o mametela mukaka na o na molimo meme ngai moko yango toza na nzoto na molimo na kibo muntu esangisi milimo nyonso akati na biso molimo eza lokwa letinga moko nzoto eza lokwa letinga moko me na mibengi ngame na mikela mate o mona na okoba ka koloba ndeko na biso atondisa mana esengo ngai pe na atondisa mana esengo na soko pesa ye mbote bisika zali kisi alobi mametelamu ni sese oyo ya singa famille ekata na kate benda naka na ngana yeba yango mena nzela bakoko pe bakokololo ba ekotalisa ke ezali nde makila mama boti mwana na ya boti do makila zo continuer kata na kate benda na kezande bongo za makila yango autrement pona kokota na mozindo te to koma kape eza comme na physique o mona makila eza pe molimo po molimo o esali ke nini mange bota yo moni 47 manga mais molimo nini esalaki eloko wana nkokoli wana po obenga nzete ya manga obenga nzete avoka nzete atondolo nzete asongolo pakala na yo moni yango manga tango kati omoni pe bimisi mwa ba kol na mwa ba mai makila na yango mais molimo donc ezali na ndenge ya kopete kisabatu te na ndenga simple ezali singa famille ebenda naka kasekata na kati donc makila kokololo aboti koko aboti mama tata aboti ngai na to makila na bango yango tozo tambola nango aden elobi bakitana bandeko bomoni makambo eleka yango nazotalisa par rapport kozanga koyeba eza liwa ya ndambu poso ki nzoto kake kei bakangi yo na molimo oke mobimba wana komo senga intervention bandeko na yo oyo bakoko pe bakokololo batangisi tibo biso po sosola bisiko za babimisa yo omiyeba ozonga ndenge tozali tokozalaka seko na seko moyindo ndo ya moi nzoto eza mabele kufaka te elona maka après boti bambonga na otalisa bino batanga kango te na classe même na kati ya di blabla o bobengaka bible o eza bibliothèque eza na masolo ebele na kati ya songolo pakala nde tolobaka eza lisolo ya bakoko pe bakokololo na biso baloba pe baloba ekozala pe o ekozalaka do eleka o ekozala pe o ekozalaka bango pe bakitana so batika maloba donc o tobenga mindele tous les batou ba inventa ce que oza mayele te likambu te tous les batou ba inventa baza bazoba liboso
mayele sima kenda classe te me batanga kibo bango nga tanga i tous les batouana bazala na kibo bango yango wana nde lamba ya bango soki bazo kendisa batu ba classe eza po ba longola batu ba inventer te pour tous les mutu moko ta ko échapper la malobo oyo inventa téléphone voiture avion bateau atikala kotanga ngo esika moko songolo pakana te eza atanga donc atikala kokotela ngo classe moko te université moko te eza atanga moko da kazongi na kiboye moko molimo mokeli etali siye oyo bakoko pe bakokolo batali tala ndenge tozalaka tozwaka eloko yango boye tochebo yango na otalisa bino oyo bakoko baotalisa elamba oyo balatisa ngai ezali elamba oyo te bozomona basali yango batie kodia ezali code bar code na bango oyo bakoko beta po baya bakota menga na kataka yango na yebisa bino bandeko bokata yango po elamba eza yo moko tika yango griffe ya moto mosusu ndeni otika yango na griffe ya Nike na ndeni otika yango na griffe ya songolo pakala na ndenge nini yo moto osomba na mbongo na yo otia yango siko na nzoto lati yeti koyeba te yango wana esalaki ke na sasumuka na bima na gangela milimo wana po nguya oyo elata nzoto kati na nga yango wana nde babengi lata elamba siko bafungola bino nde bongo babarete bakosa bino teke bofungola mutakala tete après boya ne kobongisa mama soki nini maloba bo bozoloba bozolinga bokosa bana bakoko siko bilamba wana calson wan kalbar tant bazo sukola na kalbar wana est-ce que bakozala pena peto po nadir mame enseigner biso tango sukoli na kalbar ana ndeko songolo pakala peto nini ko ozana ngo sous-vêtement olata ki alo sukoli na yango mais pourquoi yambo tozana babilamba oyo tozalaka mutaka ndeko kala te na osala WhatsApp et ba o baza déjà na numéro na nga na WhatsApp na nga na publier bomona bandeko na biso ndenge ba otambola nde bazo bandeko na so nde bazo ko déambuler na alimentation moko mutaka baza libre na tango ya mutaka ba viole ezalaki te ba pasteur ba maser bazo lata ba robe mais bazo coucher na basi ya batu ba maser ba ozwa bazemi na tango ya mitaka wana batu bazalaki na séduction te moni elamba ya nzambi ya pungu tulendo yaya na kuloba pe na continue koloba koko simba bangala batikala ka mutaka et puis na lobango ngala la na mutaka na mkongo mungala ti muluba mswahili la na mutaka na pona bongo boyo ya lokanga yo za mutaka la okutanga indeni okutanga nengo zo ko lokanga ko yoka ko zongelo elamba nzambe pungu tulendo yango ana kelela biso banana libuma mama bisuka uta olata bilamba ba chinois bilambo ba pesa ko ba sous-vêtement wana yango nde osenga bat balata ke protéger bango na ndeni ndeko sukola mutaka di nana ngaba no bamate ebukana boy bamate ebukana na ndeni yo sukolo lati elamba na ndenge nini mama sukolo na bomwana alongolo elamba atiko ndenge uta kina libuma mama po mai ezalaki na kati ya libumu na ye yango banda ko sukolo mai ebimi natiko za kwa sene bandeko ndenge nzete e bandeli ko mati ezo matela bongo na komi kontena ya JF ndeko tala yo ya bokanga yebisa mama kungu ezaki somo bazo pekisa ete boya nango moyindo na ko rejeter yo kaka na rejeter yo abosa nkalati senti mwindu na loketo o esimba nyonso ya lolendo boya ngana peme na ko rejeter nyonso biso mto sala yo zwa mama libotu na mutu na ye ya bulukuto papa simba pa mo me pesi mbamba boya ya likolo kuna ba koko lolo ba koko ya emission palangana malangana ndenge silela kinde kata ya kidoki tembe sili mawa JF Toufi na ozongeli na sima
na keno na makambo bakoko bache comme interprétation et pesa biso bwanya mayele koto baninga kotambola kwa to milengela ndoko na biso moyindo o babengi pasta na kombo ya Emmanuel Farmalola lolenge masolo ebeta maki ke aza kotambola na moto po akende koteya e na nsima na yango babwakelaki ye mai e aya kokita na moto akendaki koyebisa la police e na kozonga na la police mutuka mosusu etampone ye bandeko totanga bilembo na nzela ya ndeko na biso moyindo wana to esengeli tolobelaka kibobiso po bato bakomi meme na badiblabla wana ba Abraham ba Isaac ba Jacob eza bakombo meme ya biso te mais même bango moko batanga kata Bible wana te bibliothèque wana te balobela bango la parole que je vous ai dit et esprit non la chair donc batanga kango te balobela ka batu tous les batu même o nzamba pungutulendo atombola basala ba église te oh roi kutu akangaka maboko atambusa mokili ndenge batindi atambusa malamu mais batu ba yo PCP biloko bato basalaka basoso bakopesa basoso bazui bao bagarda kango na magasin bagarder bao basalaka banguba bakei donc baso donc voilà nzamba pungutulendo abandaki kosalela mokili na ndenge abandaki kosalela ngo yambo to koma na makambo bapape bacha bakulera par là sengela ki to tange loko moko o etangisa biso bandeko pona biso totikali na bomoi mai eza bomoi mai babengi yango na monoko na biso bakoko batikela biso nzoto eza mabele mai eza bomoi mai mona elakisaka makambo mingi boyebi kombo wana yango tolobaka mai eza kitalatala yambo kitalatala esalama tozali na kitalatala mai soko mitali boyo mimona mai mona etangisa yo tango mai ezwaki ezokotalisa ndeko na biso tanga zaki na nzoto kokende te yampeshaki ezaki lobeli ya bababa ke likambu moko ezolinge yela yo baluka zonga na ndako tika nzela oyo yo zokende pe toyoka na bapasta bapoison pe ezali bamakambu kilikili bolimbisa bandeko ngai likasu so moni mwa pembe eza likasu yango pe mwa sukali na monoko na nga kwa nalia kango mingi na tina voilà misu kasu mukisa biso e salaka pe malamu mingi voilà bandeko tango deja mai ezuye elobeli ye deja mai mona moneloko moko mai nini ezwaki ye mai oyo ezwaki ezalaki mai ya mvula te ezalaki mai oyo ezalaki na mabele oyo bino bobengaka eza lisusu peto te nde ebetaki ye na nzoto ebebisaki elamba na ye po mutuka elekaki esengelaki mpe atya mutu atya ka ezalaka mutu te imitant l'oiseau naturel nyonso baimita yango moto biso tomema bango na mokongo Congo emema bana mokongo eza bafoto kuta esirkilaka so namoni foto yango na kotya nde yango babengi yango moto Congo po biso nde toza bamoto tomilinga biso nde topelaka yango moyindo ndoi ya moyi yango zika boye etalisi ye nzela ozokende eza salite suka awa baluka kende sosola bisika ozokende kokoma te babebisi yo na ntina donc zonga esika ya zonga
yango tolobaka malamu te efutaka malamu te. Malamu efutaka malamu. Nzete ba matelaka yango bakitilaka. O balonaka yango babukaka. Bo muto abokela ki ye mai esi alekaki. Piu! Tango aleki yake kofunda a moto tala bango yeyo. Mutuka msusu eko tuta ye. Menzo kande mutuka wane bakela ki mai ya salite ezo talisa ye deja ke keba moto oyo, kita na moto oyo. Keba na nzela oyo zo kendi. Changer nzela uzonga ndako. Bandeko natalisaki bino na video oyo napekisaki mwana ya lekinanga akende concert na lobaki na kolobela mino makambo ese passé pa nanga. Takutanaki na makambo munene makasi ya somo. Nezalaki maloba ya bababa bakoko pe bakokololo ya molimo bande kotalisanga. Esengela ki na zonga vendredi na bongisi de son téléphone na yaboye na mutuka moko wuta nango kaka soki pe wa pia simba ya ko sengela ki nini na vanda na ko vanda. Mais ce qui n'a biso tala mutuka ngo lisolo na zolinga na beta ona fungoli te yango yo okondima te. Mais na sana ngo na ba video na so tsaka entre parenthèses pour makamusu ba fungola kate na zo sabino mukeli azoko boyoka nga bakoko pe bakokololo na biso ya mabela kongo bazoyoka na ki ko vanda na bia na okelelo te pona tambola ka malamu mingi koleka na butu nga na beta papa ko Kinshasa na zongi ba Congo. Voilà. Na tambola kasiko na butu nde kitoko. Boko tu na donc il est non na zolo ba mikolo yo nzoto journaliste ya France ya Congo 24 à France 24 tout fité ya Congo 24. Ndenge tu tambola na bango tant toujours ya ba Congo pour tout ça l'émission. Donc voilà bandeko. Oko benga na 085 311 48 70 okozwanga mokoma mikelamu na koyamba pona yeba lolenge oyo muto azana posa ya kozwa oezali appareil oyo pour et servir nga na posa ya eloko songolo pakana nazana yango na ngonga oyo matondo makitsasa avana bimakitsasa nazolekana na veni na biso nga na bando futela epa ya mama fulu masaka ando futela wana ayebani pe awa na ba Congo. Kobima nazo bima batema bazali directeur Ruta Vodacom tozalaka ko futela na yi. Ba monaka mutuka grand car wana Jefank suki Jefank ya ba soldat. Et vanda wana 3 jours. Ngana ba téléphone kaka. Non ya c'est émission jour émission na bima. Nzoka ne mkolo na bima. Car wana pe e bima. Bandeko. Nanzela ya retour na zonga. Après ça va aussi ça émission zonga na zongi. Nanzela bandeko bakanganga 2 fois. Nakokende nanga na boma dendeke. Na yebakati na monaka ndeke baleka bu piu. Nzoka nde liboso nanga. Ba mona ngola la kisaba na vidéo eza na Facebook. Voilà. Nzoka nde bandeke wana babite. Poto zalaki na mutu moko pembeni nanga tutambolaka naye. Oyo l'air moko oyo na ambassade bondoko kazolo balanga mama ke la muchana se na nina voilà ando filminga tondo tambola naye voilà retour bakangi ngai na rond-point esika ba memi ngai ndeko songolo pakala lobi mokonzi lobi nga na kosambiso na mamote bokende sila na kana mama wana bande ko bazana ngo video za na Facebook alongoli nga bibo lokola mama bando filmenga na ke na ye na direction munene ngabi oke na ngai ko ke na nga moto po nga na vana na ba Kongo fona zonga o leksa kutungonga
toke na ye mutu ke tikali ka na rond point to comme na rond point mata kasi to mati na ye toke ti na direction na bango donc ya salongo ya munene to koma wana bandeko papa bandiko sani comment nani la mokonzi na bango ya koti batie na yeba yete ayebanga te bandeko alobi bana ba meminga so na deuxième bureau mais nazo zonga déjà ba Congo abi bino boyebi mwana mwasi oyo boyebi sokaza nani bino banyoso baza baza kokanga esala melanga likambo oyo tango pe bakoko pe bakokololi batindaki biso ba oyo tokende kotelemisa bandeko ya batangisi ya monoko ya ba kitani na biso ya français o babengi bango ba professeur tango bazotika bana bakende calvaire oyo bomona nga na otelemisa bana ya classe bakende te babengi nga mutuka ya la police yo kozwanga colonel o esengela ki yenda solana colonel abimi atalinga amatia mutuka kei major sikoyo yaza ai colonel la police major sikoyo ye ya nini mususu molimbi sezanga la mutute aye alobi bino mutu nyonso azalaka ya okanga te bobimisa ye batsenga na bureau na bango déjà bandai déjà kwa kosala makambo na bango ba document wana na banjo yemba tango yango na bosa na kate mama union esali te bisika zali abenga kangai na bandeko kili matondo mingi akoko bakuba okansela mutu na mutu bandeko nzoka nde bakoko babande ko permettre okukanga nzela to kanga na longwe na baluka na disons na longwe na bureau na zo bima na beza solo ko salongo bino mutu nyoso boyebi mamoyo boyebi mamoyo allez donc bobimisa ye allez roulage wana ake mpanza lolo baselo côté chef na bango kaka tanga le bonga baluka bimi mama pesa so pe numéro ozana ni nga binga na yebite kasi boke tu na mukonzi na bino nga na yebite bazui pe numéro nanga to benga na rapeti lelo na sima na yango na baluka na tala liboso mutuka na moni dendeke ndeko zo bisanga bongo yebite ke yo bomaki bandeke na koya na yo tango ya Kinshasa baleki nga maleka kinga boye ngona frena kite bakota ki nga tambole na bango na Kinshasa boye mama na ngaye salisini moko kitoko te na ndiboso boye bandeko na zui bango na sengi bakoko bolimbisi po eza na nzela na ngai nde batiki molimo po mbatu mususu bayaka na nzela nzete soki mo na bango yete na ndeke tout consort donc entre parenthèses pe na lobi bosala bozonga po mokiliza ya biso baso matondo po bozangi singa likama moko boye enga ke yelanga na lobaki yango me na yebaki te likambo nini tozo kutana nango na ba na nzela ya ba Kongo tolongwe na bandiko paka to komi kaka na bandi bomona kango accident moko ya ko salama le même kaka oyo leti ya jara jiponga na saki nango jefang wana oyo tomona ki na veni na biso jefang wana ememaka basoda ememaka soki baloso babiloko ya kolia place moko donc totieka entre parenthèses mutu na mutu akofuta oyo azosala ndete bamatelaka yango bakitelaka nga nosani nosaka msala bakoko voilà bandeko ko sala nini eboma deux personnes bazalaki pe donc mwasi na mobali voilà bandeko na même jeep lokola letinga donc jeep ezo tango moni wana ndesana ba histoire nde toyoka ki ale jeep wana nini jefanga ne ekoti na elia simba pas moyen na bantu bomona yango ndiye boyoka yango image yango kuna lakisa donc bakoko basala ka lolenge bele toyebi lobi te baloba peke mtasala courant akufa na courant pour peut-être nga pe na pesa exemple boye mais
Moko mususu pe bakoko na kokisi 100 ans nanga bakoko bakangi ngai misu babite. Monde ozana yo pena fokota na mai lisusu okende libela pa lokola tata mbengu. Ki pa bankaka wata. E pa bakaka tawa. Sola lobi wata po bososola. Bakoko batay sabso lolenge bele sengela ki ndeko ayeba. Maloba oyo bakoko bande kolobela ye. Bilembo. O bakoko bande otalisa eke zonga. Yesko yo ake susu kufunda. Toka nde mai wana. Esala kike ekanga nzela. Épargner na nzela moko boy. Mais lokola yoka tite bazalaki déjà molimo moko donc esprit donc na loba esprit moko nde bango moko ba benga na ka esprit de mort wana ezalaki déjà kolanda ye tanga ke funda mutu wana afungoli nzela po mutu akangela ke nzela ezalaki mutu abwakela ki mai ya salité po sale loko moko te ezwaki ne lamba kasi bilembo toyeba maloba toyeba otozo loba yango balobi na di blabla bazo zwate po bazo yeba ko senga te bazana misu bamona bazana matoyi bayoka nga fona loba boy ponga naza mutu likolo 243 il faut boyeba ko senga poto loba ko senga biso to sambela kati biso to bondela kati po bakoko na biso bazate poto bondela bango bapesi biso elongi oyo mabele ya kitoko oyo bisika je fazana ngo ya mabele ya Kongo malili biloko eza awa kunezati voilà pona obakisa video oyo ndeko moko na kotanga kombo na ete temo ezali lisi ya bakoko aki na pusa ayeba nini oyo ya sinusite yango na lobaki na kobakisa pona publier ukwa na jusqu'au ngonga kwa ndunda ozolia manga ozolia il faut osenga matondo na bakoko pe bakokololo pe na kokololo manga pa lobi manga voilà sikoyo na kotanga o bakoko bande kotangisanga kotanga donc zo baso kotanga déjà bakotanga déjà kala uta libuma mama nazongelaka nde na ekotala ngabi citron o ya boule ndenge siniti mam tala ndeko siniti saka na mutu koto nyonso ndenge panza yo donc epetikisa yo pelengene mutu tala miyo aikangi yo pe masiko donc zolo zobima miyoyo na ba makila nde bandeko na yoki kozwa na kati yango na zui matanga na kitisi na bendi zui bandeko eswanga bandeko letilisano ba nini bima kwa na sima na yango lobi nango na lali kitoko okisi ya sinizite za cher makasi o ngai bakoko batinga na kaboela bino yango na kaboela bino na esiko kende ko somba zwa pesa kokololo alia na iba papi bacha ba couleur wana voilà ngai par na nga na sali ya kokabola oyo bakoko bacha kati nanga na kokota o bakota kanga bakota ngai o na tanga ndenge basala biso ba oyo to jingolu oyo songolo pakaloza na yango ya komikitisa tango nyonso batinda kuna mokilo sela kabango na ko partager bolamu oyo za na yango na lolenge nyonso yango biso to sala donc yango esilisa nga sinizite na ya kosala yango lisusu après 2 jours toki 3 jours na bosana ete po esala nga pasi donc sinizite mama nanga ndenge silela donc silelo ye moko kutu ayeba pete ndenge silela nazala su na sinizite mais na bo moi nazala kanango donc voilà na ko déterminer ba âge tout consort donc ezaka ke oyo
bandeko nazotalisa bino mingi nga na pouvoir yango leti likambo ya citron oyo nga natalisi bino eza ya boule ya mabaku te ya boule na fungola bino ba parenthèse ebele nga mona saela yango na yango so tozosala etanke biso tozali basi ba tata mwasi tozali ba mama donc ba koko ya basi moyindo nyonso o azali moyindo na motema malamu na motema bolingo azali lokola mama yango tozosala part na biso e bakoko bafungola bikuke nde bazoko bofungola bikuke tokosala yango po makoki ezali na lolenge bakoko pe bakokolo na biso bazoko bakosela biso bandeko ngam nazwa ngolu na bomwana koko na ngai ayimbela ngai ikudie kubonkela mutuko ikutuma sandala wiza ikudie kubonkela mutuko ikutuma sandala wiza bakoko bandeko se plaindre po na nga bakotinda ngai nake kosomba bomona kaka apesinga mbonga bombo oli apesa ngai eloko atindaki omwana msusu ale mais azwi kaka fanta asikelinga siko bakoko ba oh mete ya kokosala boye te ali babimisa nzembo wana ekoma siko soki songolo pakala zolia na mabanza alobi te oh bakoko balobi ifo toyoka omona mwana tindamaka mwana liaka nazwa ngolu wana yango le amona koma oyembela bakoko ikudie bokela mamekela mu ikudie bokela mamekela mu ikudie bokela mamekela mu voilà bandeko ti batia batu na ba classe donc ba échappa batu na nzela oyo mokili atindela batu po bango bazala oyo bazala pe nakoba kotuna nani oyo evanta azala na classe asisa université eza kaka ba oyo batanga alobi siko na monoko na biso bososola donc bakota nga donc ba oyo batanga itala ngai itala amitali ai fallait na inventer bo fallait na sala bo fallait na sala bo par nanga oyo bakoko batielanga na mokili yango oyo na ucho Hello,
Voilà pourquoi balobaka évangile selon Jean, Pierre, Songolo, Luc et d'autres pour reconnaître oyo bawana batikaka maloba wana po ndete ba matera yango bakitelaka olingi basalo te kosala pe moninga ti o balonaka yango babuka. Donc par là bandeko pona kosilisa ndenge monoko na biso elobaka isosolisaka pona kobima na matrice na je ya ba pro ya bakita na biso ezali lisano ya bopete moto milinga poko mapeka na bosolo ezakaka moto milinga biso toza na kati ya mokili oyo ya bakoko pe bakokolo na biso baza pe bakoko na bango il faut boyebaka yango babengaka ba ancêtre kasi bango badenika po ancêtre wana eza lokola koko na français babengi disons na portugais babengi yango comme farata mais biso na lingala to bengi koko nkaka na français babengi farata mais biso to bengi yango na Congo comme koko donc ba diembelisa bango ba ancêtre hein donc eza bakitani ya centre bososola toza na nyonso na mabele ya Congo mwa zuwa na mwa kanda onzembo oyo tata na biso verkisa yemba amitunaka bango nde kutu bamitunaka bauta nde wapi ndenge nini kaka babima bamoki pa na biso babimela bongo ndenge nini senga babima ndenge moko leti biso voilà et bozio toza nango ya molimo ya nzoto ya mabanzo nyonso eza kati na biso mutuka tokotambola makolo donc mutu tiaka komona moto tokomema mutu na mokongo tokotambola na ye donc toza na ba nyonso kati na biso Congo ememi nyonso ezo kongola ezo sala ole machine sala toza nango nyonso na mokili yango imité de la zone naturelle pe biloko wana nyonso eza ka moto moyindo mtaivata yango et après voilà yango tolobi totanga kibo biso po tokolisa kibo mutu na biso na kati ya mokili na biso abayendo matondo mingi na baoyo basosolinga pe na baoyo baza komilinga lokola moyindo ndoi ya moi ngo Au TEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.